mboke bandi kokende. Et c'est moi qui allez me pousser. Parce que Tata Simon Kimbangu ne va pas se laisser faire. Taneka bakipana bango yete bo. Na boy na polémique po ba musuba ko mobimisa ba Saint-Esprit ya ba mindele. Mais ngana ebike ba mususo ba déclarer ba Saint-Esprit uta bakufa ata mukolo moko kutoyoka teko ngana zaki na pasi tangu na belele aye abiki singa. Mais Tata Simon Kimbangu so bimila batu tirelo. Kutu alobi c'est là la nouvelle Jérusalem, je m'excuse. Abi c'est là la nouvelle Jérusalem. C'est comme on a fait la vidéo, on a dit oh. Mais pourquoi Ndeko Yamwasi, après avoir connu cet enlèvement, il faut le dire, au lieu à Mona, nouvelle Jérusalem, na Likolo, il y a Moni Yamona Mokili, na planète Terre. Et Nasuka, avec Mona Suko Mokili, je voyais la Terre comme si elle allait qui GPS. Comme si elle qui satellite, biso tozana likolo, na zota la terre bo na moni bandaku, na moni bato bazo tambola, na moni babituke zo tambola, et puis Christ a lebi na ye omoni, tala mokindenge komi. Ma ya si makuna, soki likasa na ngwe koi na kat, il faut écouler et ya kota mai. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman et ya ka jamais na kat ya mai, place mai pendezala. Bambisio bazalaka na kat ya mai, bakobima bazu likasa ba mandiko tindi kango ti na libanda. C'est mystère jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui disent qu'un camp est le petit calaté. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de cette émission. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est toujours moi, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants aussi très capitaux. Comme à l'accoutumée, c'est Papa Joseph qui est notre invité, mon invité spécial du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, parce que ça fait un bon moment, ça fait bail, mais aujourd'hui il est avec nous, il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Jiramonka qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi, et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pascal bakokata. Okay, toca a mudar. Só pra cima, só pra cima. Controle o jogo.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikela katela s'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Merci de retour sur ce plateau. C'est Cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle Papa Guy Labala et Maman Lauriane depuis l'Afrique du Sud. Bateau Papi Sangandoyi à la princesse Stéphanie Labala Zoé. Pourquoi pas ma sœur chérie Nekab depuis le Zissa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Je sais que vous êtes très loin, mais le Seigneur est avec toi. J'ai dit aussi des gros coucou à ma maman Betty Kokelea. Que le Seigneur te fasse grâce. J'ai dit aussi des big salutations à Maman Madé, loin des yeux près du cœur, Maman Foura Tabo, Nathalie Moussibou, Kapi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ban Ndekonion, surtout Bana Papa, la princesse Yeyo. Jiramo quoi, Nasengi Opesangai, Sakinanga, pour que Yangon des na makam. Sakinanga Papa Elingai, Yangon des na makam. Bonjour Papa Joseph. Bonjour Maman Tifa. Bonne santé. Santé madame. Les bélés, hein? Oui, bon, les circonstances, le travail aussi, et la fois passée également, on a eu à travailler avec l'éco-franx de maille, donc vous voyez, on a mis un peu préparé ma cam sous semaine, il a fait grâce qu'il est tous ensemble. Merci beaucoup, Papa Lelo. Nangai na topisa bande kombote, nangai topisa kabango, bana papa, tukitsa micro boye. Je connais beaucoup de biso, Rotunaki, Rapé Santé dérangeant moi mukien, mais le lot tous en a papa. Bisika papa Simo Kiangani, Simo Kimbango Kiangani Azali, akolanda biso to pesa epembote hein. Benga to pesa bongama benga bato so tala émission. Ozala kimbangiste te pour émission ezaka ba kimbangiste te mutu balanda ngwa. Ba pasteur ya l'église de Rêve balanda kango. D'ailleurs kutu papa na ngai Kobani, papa Kobani s'il vous plaît, papa Kobani. Give me my phone please. Papa aza pasteur hein. Okay. Papa Kobani. Dimo nde bon ba benga kai. Papa Dimo Kobani. Okay. Abenga kinga lobby. Aïpsingai Maman Tiffany. Oui bike tozo landa yo hein. Papa, tozo landa nga. Na pasteur ba landa nga. Habité. Tozo landa na papa Joseph tozawa kaka. Donc télécommande na maboko mikolo bole katenga papa pour ça va mbule belo benga ngate lo benga habité. Na benga ki opona féliciter yo et puis papa na nga mususu na Allemagne. Ba benga ki l'homme de Morija, appelé pasteur. Et pas bi yo koma na okam tabakimbangiste na pesi bango mbote bisika bazali mais to pesa na mbote pona ibisa bino événement au munene za pe na mboka ya France mais tikana to pesa bandiko mbote to pesa pe yemei mbote bisika zali okombo atata pe ya mwana pe ya moni mosa voilà bandeko balingaka boye na nina ibisa bato nyonso to bokolanda biso na France événement ezali terme ezali la de Magaison. Dans la démagaison de Timothée 4:3. Donc, Bozangate, les Alibongo Centre évangélique, la conquête. Bazak organisé des grandes journées na campagne monnaie évangélique, campagne d'évangélisation au Kosale Makuna Namboka ya Neili sur Marne. Voilà, binon de Boyebi Bamboka, na va venir binon dengue ezalak. Ezozala samedi le 12-11. Donc le 12, il y a 11e mois 2022. À partir de 18h,
ti na 20h30 donc 18h juste babandi ti na 20h20 dimanche bakozala kuna le 13 novembre 2022 à partir de 13h30 kino 16h30 ndeko aux 8 ans kozanga te donc adresse ça donc avenue Dauphiné voilà avenue Dauphiné na ville ya c'est Neili sur Marne na France bande connaît surtout bolingi bokene bo participer donc mutaza bateo baote ani za papa idimo kobani na maman Bomengo oui maman Bomengo azaki muto anosa la théâtre minkolo abenga za ko sa théâtre na groupe Salongo minkolo abenga kuma mosena nzambe za pasteur ba yende mutarozala penza pamba te na papa idimo bozanga te bozala ebele merci beaucoup papa Joseph dans la ti vert nga ekobangi sangate ekobangi sangate ah wa papa Joseph albana mikolo koya na mikolo ezali koya bona le papa kianga ne papa Simon talba bon mikolo ezali koya na mikolo ezali koya ngala kokoma kolata kaka vert blanc voilà bana papa soki ba lobby ezalaka nde boye boko kisaka mama mwilu oye na bande ko lemso okasete ke zanga okasete woto seka publicité boto zongisa na pasoli eza ya yo mama mwilu oyi ba kongola za teti ayo kasete eza ngo ya yete eza na rolata nete yi mikolo ezali koya mama tifana ko bandolata kaka vert blanc na émission na salle émission na yambi pasteur vert blanc na salle émission na oh ezandi on OK ko yambela ngo papa ndenge papa zo ta braza so to OK yamba ina nkamba eloko to okende na ngo yango na okende na papa na mama mwilu fula pe ya mama mwilu na mtu na ozaka mama mwilu na mama mwilu oye voilà et kangamanana les jaloux vont maigrir. Oui, que là-bas, tu es un jour, on a ta maman mouille. C'est vrai. La tête qui m'a dit que la tika, on a ta maman mouille, non, tout est. Quand je comme nous sur la tarango. Puis on a commencé la émission, ils ont tapé. Oh non, maman mouille le pélis. Et ça va sortir belé. Va sortir belé. Oh là là. Mais va sortir belé. Principal et Zalio. Il y a un des principaux. Oh là là. Il y a troisième monsieur. Troisième sous. Oui. Ndani aza bo ya tembele. Na sengi da yere boli monsieur na maman na biso bon ya baki papa ngali nyoto tanga kombo. Natali kombo. Atangi kombo chama. Mais na pesika ba ndisi ndeko za kuna kokende côté ya sayo. Donc na osala kuna na likora. Na komi lokwa mutu moko boye. Nazui te perle rare non te. Moi ba kache so ba bundi. Bazui senti. Senti. OK. Abundi mingi tosi ba combat mais yango efuti mama mwi voilà bokanga na photo ya mama mwi ko gira mon quoi avec ya carte vert blanc et zipi rouge hein zipi rouge oui papa na bien bien très bien oh non oui et bibi lokola déjà chez Batomi c'est bien vous commenter zouate vous commenter kuna siko na kobeta libaya moko na kitambala kapuna na tie chaussette à pembe na maboko baga pembe na maboko oh là là mon dieu makamba bien zali troisième dipute koya po chaque jour na no changer ka maputi omoni bana ya papa simo kimbangu tozaka lokola papa yomo c'est ba nobi sambo c'est ba leba komisa to pesipe merci pambate to umeli mingi na bombu bomoni ba courir ba no katana papa beto tanga kombonete to yambaki vraiment yambaki papa moko ye kuta salinga surprise anob saka mama Tiffany ndeko moko akoya na kotindela biloko moko boye nde vraiment na ndoko zela sala kime complicité na pe na boye na ngo benga papa je sais ko linganga kate biso to na plateau na yo penda oyi ko boma kinga na boye ko yebisa yeke bopa so yakuna ayile mo eloko abi papa ngana so ke abi oui yo kendeka ka sala ka comme si obi ke ayi atikali ko yebisa ngate kaso yebisa ngaka ke mama Tiffany na tindeli yo disons
Attends, écoute projecteur, tu as bomba qui on peut voir une surprise. Natindi micro, moko, pourquoi ça dans micro, on a trop bandeko. Professionnel, hein? Professionnel. Oui, ça le maranaba. Micro. Carton, Anna. S'il vous plaît. Bandeko bali bisa. Émission voilà, tant que tu sais, surtout la cité biminétique, papa, azo kabisote. Azo kabiso. Bisi kazali. Voilà. Micro yango yo eye. Moi non to ye koli yango te yango to so sana na oyo kaka. Isengeli ba étudier donc to relate sango. Voilà, et relate à partir pour micro yango. Tant que to cha yango boye. Makamnyo se kotika awa. Na ordinateur bobimisi. Voilà. Tozwa ki micro yango ekomaki. Voilà. Abisinga bazo yela papa ya mpaya moko azo ya camarade na ko yela yo yango. OK. Aye pa benga na déplacer na bi papa. Abi même mpaya ngo telemi kuna zo mono te nga bi papa ibisa mpaya kende te na yamba epe lokwa mto tindie. Aze papa na ya boy. Azui mon kambala liboso pe to mona. Azui linette amamiki. Abimi loko a payé te. OK. Ngape na ina papa limbisa yo batindi yo epa ya papa na ngai azaka ya zo sekaka. Na mo akaka longoli linette papa na gangi na ngina oh la la. Ngina se sula shaka match. Na ganga ki makasi. En tout cas, tous les sengo. Et kaka o epe apamba te papa. Et yaki na projecteur abi na monaki. Na mamu iluko kitaka te. Na abi ke abi amonaki courant ninge katanaki isaki passe. Dabi papa Simon ko kiko sala bi mission na ba sala ngona kacha molili te po papa Simon aza muta mwinda. Info mwinde zala. Nda ila biso projecteur oyo ils allaient chargeable donc ata courir zate biso makasi kana rechargeable bina zui deux piles pour katanate mais problème to tika nango awa ya caméra pour jusque là to ça kana téléphone na ebike loka ba bisenga papa yebinga papa zo monanga na ba na osenga lisusu te ya makasi yango bomoni ngalisi boy o ezandi ya to diminuer moi miso kokufa pe biso te voilà bobetela nzambe maboko donc merci na papa Kiangani. Donc papa Simon Kiangani na ebike oyoka ki pe nambela oke simba bana na yo na mutu pe na motema ya mbaloba yoka. Tango to eloba na ndenge na biso bato basomba te hein. Mais tango papa ki kokota na mitema bato. Bayenango. Voilà. Merci beaucoup. Papa li question na ngali boso na Rolexa te bande ko tinenga na tuna yo. Balobi mama papa Joseph ayela ki so professeur papa Simon Kimba. Alobaki ke papa alobaki ke Congo ekote kama te tozala na biso na kobanga te Congo ekote kama ka jamais Congo ezamboka bilaka mboka papa Simon mboka oyo papa Simon akufela tout ça côté kama te tozala kimia mais na mincho na koloba oza muto landa ka information makasi kolekanga toza bato oyo tovandi tango neso na media kolanda oyebi ke mboka eteni moko basi balingi yango epa bandeko na biso ba voisin ba africain toza na candidat pour baza peka ba africain bitumba to ko sala eza bitumba ya Afrique mais bandeko na biso oyo ya ba africain baza na kota na biso ba voisin ba tie mondelo bakati balobi mutu akota te kuna ekomi ya bango papa bandeko bakolela mai na miso balobi papa Joseph akolobela biso ba espoir to vivre kan espoir to makambo akolobela biso ya solo mboke bandi kokende. Merci maman Tiffany. Tozong si d'abord matondi mingi nzambe na biso ndinga bateli biso to moni mokola lelo et à permettre que une fois de plus to ya koloba na par na yi naloba toujours que ceux qui ezalaki kotinda mate ndeti na ezate na yaka awa na banda koloba ezalo kola ndeka komila kisa et na uzulango pemba no mokote mais ceux qui te lobaka c'est parce que totindami. Ce qui te l'obaka, c'est parce que les cambo toujours le besoin est solo. Ok. Na mutuna oyo tuni la première des choses dans le besoin di boye biso to lobaka boye. Quand je dis biso le ba Congo balobaka liputa ya ko defa basili c'est la kango mabina te. Oh. Hein? Parce que papa Simon Kiangani alobaka ngo maintes reprises
mwana ya moto bateyaka ye na masisi mwana ya Nyamande na mwa bafimbo moko ezaka mike na Kongo babenga ngo minga omoni soki tokomi na juillet août septembre ezana bamatiti moko ebotaka na basavane ezaka mwa milai esalaka lokola bakana ya sucre moko mike na bakudu nango yango babengaka minga sikoyo balobi ke mwana na moto bateyaka ye na masese. C'est que chez le Bakongo, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup il y a palabre les kambamou nene peda maman Tiffany, mais au comprendre te les kambo et quoi pour 3 heures 4 heures du temps chez les autres. Chez le Bakongo dans 3-4 minutes les kambosi. Je crois que yewana oyoka ka babeti proverbe babeti lisuso babeti oyo makambosi. Yo bano mituna. Mais balobi nini parce que na comprendre te. C'est ça le style Congo. Je ne peux pas nabiso balobaka liputa ya kodefa basili c'est la kango mabina te. Eni koloba nini kasi? Maman Tiffany alinga ke dobina. OK sika bazo beta mbunda. Tango bandobina batu no so bazo ko apprécier que Tiffany bobina mais batali le que te so manifester peut-être parce que liputa ezate mone bande ko baluba basalaka. Ce qui va se mettre à mon chaque canisse que les poutons dans le quête, je suis bien à ma casse, je vais mon accueillir à Yebi. C'est comme maman Tiffany, on a dit que Gobina a sa canali puta à Kokanga le quête. To Azana moté dans Mituana. Comme Ringosa la plaisir n'a battu au défi les puta. Mais tant que ma bine yaka penda elengi comme na profondeur, oyoka kokolo les puta ebisio. Pesa les puta ngana na kende pone na za bomba na ngako silika. Soki na umeli. Le temps où je l'ai liputa yo moko lobi penza ke pitende na ko maki penza na isika ngo me liputa ngate ba kono nango azu ya ke Congo eza mboka tata Simon Kimbangu na lingi bande ko ba comprendre malamu Congo ezali mboka ya tata Simon Kimbangu nzambe molimo mosantu na lobaka ngo sans honte sans peur sans crainte sans embâche parce que c'est la vérité. Na boy na nga polémique po ba musuba ko mobimisa ba Saint-Esprit ya ba mindele mais nga na ebike ba mususo ba déclarer ba Saint-Esprit uta ba kufa ata mukolo moko kutoyoka teko nga na zaki na pasi tangu na belele aye abiki singa mais tata Simon Kimbangu azo bimila batu tilelo OK azo sala bikamu si tilelo preuve que comme le Christ tolobaka Christ akufa te qu'il est vivant parce que il se manifeste, il agit. Et il est en train d'accomplir de grandes choses dans la vie de beaucoup de gens. Ainsi, en éditant Simon Kimbangu, il y a plein de gens. Donc, on va c'est à Koufa. En tout cas, dans n'a pas si n'a boutou, on a Kimbangu, d'accord, bien. Voilà la preuve de sa divinité encore. Et maintenant, ce pays, la République démocratique du Congo, dont le nom même est de la lettre K, Congo, ça vient de Kimbangu. C'est son pays. Preuve encore que Zamboka naïe. Maman Tiffany, vous savez, Dieu est tellement bon. Le but n'a évité, pourquoi on a bossé tout ce qui n'a tindé le vidéo, ou bien n'a tindé. Je suis tombé sur une petite vidéo. Une jeune dame américaine, avec un problème à mine, jeune fille, accueillie par un dentiste pour bon chemin. Dans un pessier anesthésique. Nanenge bazo travailler boye asudu kaka bomoni abimi na nzoto na ye azota la makambo nyonso na kata salle ndenge zolekela masolo nyonso ba médecin bazo beta nanenge ba panzie munoko bazo travailler ya zotala mais na instant wana kaka ti intervention zo sala na munoko na ye ba bongisa ye mino elle se retrouve conduite par un esprit alobi esprit moko yaki après na moni se transforme comme le la colombe et tout ça mais à moi je me disais ça c'est le Saint-Esprit a memi etina lola habite que pendant na likolo je vis le Seigneur Jésus-Christ to solo ni na ye mais er moko a fongoli fenêtre moko abi omoni lokola mur pendant tala boy fenêtre fungwami mais tango fongoli fenêtre wana au lieu de tala kuna na lola ba fleur ndenge na monaki fleuve, il y a kitoko mai ya propre zo bima mais mai yango ozo sentir que ça a une vie,
C'est comme c'est un être. Abi fenêtre et refungwami. Christ a zo la gisaye la planète Terre. Donc bango bazana likolo mais bazota la siko mabeli na se. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Alabi Terre liboso amonaki ezaki lokola boule de feu. Ezopela. Oh Seigneur, mais nous sommes na planète Terre nango ezali lokola boule de feu munene boye ezopela moto ndengirini. Et a continué côté là. Deuxième, aïe comme on a balakissé les sous sur la planète Terre et pas ya Christ. Mais planète Terre au bazo l'accès et pas ya Christ. A moni na katikati ya planète Terre. Mboka moko eza lokola moi alabi banzete moko ya verdure ya kitoko fleuve et mai moko zo couler kuna na se et mai wana pe zo sentir que ça na vie et ça qui zo pesa kimia. Mais tant que tu as dit que Christ a le tu as vu cette place, cet endroit-là, oui. C'est là le paradis terrestre. Alors, c'est là la nouvelle Jérusalem, je m'excuse. C'est là la nouvelle Jérusalem. Je comprends la vidéo, mais pourquoi Ndeko Yamouassi, après avoir connu cet enlèvement, il faut le dire, au lieu à Mona, Nouvelle Jérusalem, na Likolo, il y a Moni Langona Mokili, na planète Terre. Et Nasuka, avec Mona Suko Mokili, je voyais la Terre comme si elle qui GPS, comme si elle qui satellite, Michel Tozana Likolo, Nasota la Terre, Namoni Bandaku, Namoni Batubaso Tambola, Namoni Babitukezo Tambola, et puis Christ a le binaye Omoni, Taramokindenge Komi. Mais qui n'est pas ça n'a pas été on n'a pas battu les Cambodgiens. Mais bazola qui c'est Nouvelle Jérusalem sur la planète Terre. C'est étonnant. Fallait pas que c'est Nouvelle Jérusalem dans l'Icolo, pas Christ. Bazola qui c'est sur la planète Terre. Je vais vous envoyer la vidéo. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit oui, ma soeur ici et puis Azam Moyindo. Na binzambe penda me maki alaxé makamba solo. Or vision vous ya mona dit que Terre mais place moko za végétation qui toko makase zo kaukate Enoch amona yango. Puis alobi c'est ici que sera la demeure de Dieu avec les hommes. Donc comment on kamba moko mona toute cette description na denye mai zo kule kuna na se mayo boyo gagao maya sima maya kamba e kula kakuna na se banzete za kuna kaukakate mais banzeta minene o ba belge balona tout autour ya mai. Dans le but que bamakasa nango et bandako ya kuna comme ça composte ne sona et bebi sa mai kauka maman atali kasa moko ko ya kana mai wane zate ce que l'ongwe na nzete on ne sait pas par quelle force donc les kasa tiezoya et que nous se retrouver les banda kuna na rive banzete za gane bandele ya mai ya sima kuna ce qui les kasa nango ko na kat il faut écouler et ya kota mai mais qu'est-ce qui se passe maman et ya ka jamais na kat ya mai place mai peut-être ça là bambisio bazalaka na kati ya mai bakobima bazwi likasa bamandiko tindi kango ti na libanda. C'est mystère jusqu'aujourd'hui pour ceux qui disent que Nkambe loko tikalate banzete zana minena babois noir mama babois noir tala bois noir makasa ka mike mais makasa on a jamais kota na mai ya sima jamais mais pourtant mai ezana se banzete za likolo ngomba etali kota mai mais makasa ko ya kana mupanzi. Et notre sœur a Monique Mabélé à Nouvelle-Jérusalem, de ville à Nouvelle-Jérusalem, et ça a Mokili. Et la RDC est le pays choisi par Tata Simon Kimba. A Poni Yango, comme Mboka na ye, et c'est là qu'on va dire que na ye. Yango ana tango aye Maman Tiffany, pour qu'on prouve que Mboko est ye. Tata Kimbango est né au Congo central, à Koleli Kuna, à Badi Moussala Kuna. Tant que bakangie basambise na mbanzango kaka Congo central, mais curieusement mutu bazo condamné à mort bake kate kulusu to lobaki awa basali bakate nzete basali kulusu belge nzete ko ele na makolo lokolo bukana babi c'est que makambu ya lebika ko kofela na kulusu te toto sabongo. C'est après que le roi va donner l'ordre à bi ce qui bobomi ko comme problème parce que awa peine Europe les voix s'élèvent. La conséquence, le roi a demandé à ce que papa Kimbangu a ça la prison à vie. Mais maman Tiffany, laissez-moi un peu dire cette chose.
lelo ba konzina biso bazalaka na Kinshasa soki baza na réunion na Lubumbashi est-ce que ba kozwa bateau est-ce que ba kozwa train bazalaka avion en 2 heures du temps baza na Lubumbashi tango bakanga tata Simon Kimbangu en tant que prisonnier akene kosala siko boloko na Katanga maman en ce temps-là les avions existaient au Congo mais pourquoi batiaka un avion tembala moko wou Katanga akiti mais les Belges eux-mêmes balobi akokene na avion te ko banda awati akene comme en Équateur faki na bateau batie na bateau fiki sangani bateau bako mokona babia à côté de mai esali mo mobulu amata na train amati train ayeko bimati na bagoma ba meme susuti na Maniema bakomi sukura azonga so na bateau bakomi su place mususu bateau moyezo simba te batie so na train tina Katanga asali prison ekuna mokola kufi mama Tiffany Simon Kimbangu akufi balabini bake bakundi no batie na cimetière de Sapin en 1951 9 ans après bayeko kundula tata Kimbangu azakaka mobesu tata oyo achubaka bar de mine pona koyeba soki béton na zaka makasi tango achubi bar de mine elekani eke tuta et continue à cercueil et tout le monde s'appelle tata Simon Kimbangu makila et jaillir et lamba ya monsieur Albert le Belge et tout dit na makila mais mutongo kufa ça fait 9 ans azo jaillir makila na sama bele yango makambo yo ka batu so o mutu nzuto bazaka nezaka Simon Kimbangu te ndeni mutu bakunda depuis 9 ans après no bimsa makila ezaki mutu mususu bakunda kaka le même jour wana nde bango mama mutu mususu et loko na yebi na médecine soki mutu si akufi mama Tiffany soki si okufi atana ye na kati le boko makile ko jaillir te parce que moté mais ça la le sauter. OK. Mais c'est ça la preuve. Le sang ne peut pas jaillir parce que le cœur est aux arrêts ou à l'arrêt. Makile ça la kaba tcha 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 c'est par le mouvement systolique et diastolique. Quand ça fait pouf 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 pouf. Alors ce que soki na mouvement pouf tant va pomper makila et pas na yo e ko jaillir. Mais du moment où monter me vend dessus et je ça la sauter, c'est comme qu'il est jaillir par quel miracle. Mais quand on a blessé papa Kimbangu, le sang a jailli, les lamba ya monsieur Albert Nyonso et on dit makila. Papa Rengera dit c'est ici. Arrêtez, arrêtez, c'est ici. Ndeba bibisi batali nzoto za mu besu ki lelo. Siko tata Kimbangu petangu bakundo lié le 25 mars 1960. Papa Diangenda en ce moment-là Aouti Kozala Nani, secrétaire particulier du gouverneur général du Congo belge. Au moins, côté de Outa. Si comme Mouta Aouti Kozala, secrétaire particulier, a démissionné parce qu'il devait s'occuper des œuvres ou de l'œuvre de son père. Mais Bazara n'a conflité dans le gouverneur général. Papa Dangenda pouvait demander au gouverneur général l'autorisation. Bazanjo tatatane batien avion et longo na Katanga vers Kinshasa. Mais curieusement maman Tiffany, papa Simon Kimbangu à côté sous na train. Baye na yeti na soki na Ilebo. Vous voyez, ba monedit Ilebo. Et à partir de là, ndebe ko tien sous na bateau, aye ko traverser sous Bandundu, aye ko bimana beach awa. Tata Kimbangu de son vivant à longueur Congo central Tikatanga a traversé Congo central, Bandundu, Équateur, province orientale, les Grands Kivu et les Katanga a commis. Et Koufi a traversé les Katanga, a yeko traversé les Dekasai, a les Yiwana à côté de Maï, a yeko bimarsusu na Bandundu, Kinshasa, Congo central. Toutes les provinces du Congo. Tata Kimbangu tambola. Ndesi gana lobaka tata Simon Kimbangu. Azwa Congo, alinga yango na liputa na ye. Omoni kono liputa. Kono liputa ye wana. Siko ba oba kanisi ke to ye, to ka teteni, to tia déjà ba barbelé, to sala déjà frontière, a mutako kota te mutako bimate. Maman, grosse erreur. Papa, c'est ça les mythes. Attends, qui est plutôt philosophie. Et c'est ma langue. Ma français, c'est la fin qui justifie les moyens.
C'est-à-dire liboso tozokende likambo kozala la fille babé quoi Maman Tiffany na zongeli liboso tozokende likambo kozala simo kimbango atika mboka na ye nzambe na ngai babi aokipe ka ba Congo on dirait sundoli na ye bisika mususu Maman Tiffany bande ko bali mbisanga lelo mokile zo banga rishi bokeba soki bokomi kotumbola trop Poutine akoya koningisa Satan 2 mokile kosuka mabe natali vidéo moko le président Joe Biden américain azoloba en anglais don't 3 fois abi non osala ngote non osala ngote muto interpréter le bi azoloba non osala ngote pona makamba Satan 2 parce que salemi mokile baby mama biloko déjà biloko kosakana nango te hein biloko kosakana nango te pardon oto yoka sango ke libanga ngoka ya pamba soko simbi ngo so sentir courant na nzoto nana zaki na Brazzaville le 4 mars 2012 ba obi motebeta mais mon pepa ba obi et popola bandako na banzete quartier Mobimba et limwe en quelques minutes quartier Mobimba ya mpila ebungu biloko wana mama siko lelo mokile zo banga bokeba soki bokobi kotumbola ye eya kobeba Kim Jong-un kuna pe ndenge moko yepa ko yako bebisa mais l'homme qu'il faut craindre plus c'est Simon Kimbangu c'est la vérité hein amonu makambo bazo sala bazo tombola papa Simon Kimbangu bato est te Rwandet bato est baza bandeko na biso te na bi banza na est du pays kona bato baza na ba pays de l'est kona ba voisin makambo bazo sala bazo tumbola kanda tata Simon Kimbangu eza lokola babandi ko forcer ko kata liputa na ye bo yende kolo liputa yango na lobaki liputa ya ko defa basili sela kango mabina te bo kolo nango akosenga liputa na ye. Mais comment les appels à d'âge moko ilobaki okokiko basakana koko nanga bisenga basakana kana mandef ya tatate mais basakana na bassin ya mama mwana sakana no na bassin ya mama mais kosima mandef ya tatate mais ba Rwanda basimbi tatate na mandef OK tie musapina lisu OK koko nanga bisenga kotika te batia musapina miso kotala sonte ba kotobola lisu OK papa Simon akomotala batia siko musapina miso makasi na ye tokoyeba ngo ndenge nini pamba te koto n'existe la veille toyembaka tokoyeba yo ndenge nini ozali nzambe osalaka ye nzambe sala ye papa sala na yo o siko ba otya ndenge matumboli tozobanga ke batobola papa liso Maman Tiffany nana lobaboye la Bible dit Dieu ne tient pas pour coupable un innocent. Et il ne laisse jamais impuni celui qui est injuste. Donc Nzambe Mogopo a réagir d'abord, a manifesté kandanaye, alingaka batumbola ye. Et que tumbola Nzambe ezakana kana ba domaine mibande o asilika kanango. Soit osimbi mwana na ye to mosali na ye, to simbi mabele na ye. Des choses. Si nous interrogeons l'histoire, vous verrez que la nation se télémaga contre Israël nakala. Nzambe frappa. Mama Nzambe ayoka mawate na bakaki ebeta ezo bomba bato. Nathan Samuel mabanga pende uta likolo. Ezo kuela ba Philistins ko bomba bango na guerre mabanga. L'Égypte a été frappée par l'Éternel, mais pourquoi atika ki bango nzela ba simba peuple na ye. Après Nzambe bateli. Et sa promesse a fait ce qui pas in Abraham. Ta descendance ira en captivité dans un autre pays où elle va passer 4 siècles, au bout desquels je vais la ramener dans ce pays ici. Mais je jugerai la nation qui la tiendrait en servitude. Je jugerai Nzambe. Il y a un sali en sorte que par l'erreur de notre père Abraham, l'ibotane et que ne en Égypte,
Mais ils trouveront grâce aux yeux de ces peuples. C'est compliqué. Hein? À permettre que les Égyptiens soient Israël bien, à un moment, maltraiter Bango. Mais jour où ils or, argent, bilamba, tissu, Nzamba dans le désert pour la construction du tabernacle. Ok. Il y a un temps où Michel a Vodor, Nzamba Sadine. Oh, nous sommes contribués à copier ça, Biloko na Bango. Na Bango Doraki, ma belle Fungwam, Bango tout. Parce que Dieu attendait ces histoires pour sa gloire. Mais na Soukanango, armée, il y a Égypte, la grande armée de l'élite. Garde royale et Jinda la carte à mer rouge Kenda bateau basali ba investigation ba ke retrouver ba makalo mususu na carte à mer rouge kina na sama bele oui Tilelo tilelo ba ke kutango. Vous voyez non, c'est ça Dieu. C'est qu'on a le bagi ne bandeli chez les Bakongo on dit les puta yako defa basili chez la Congo mabina te parce que oyo defi ezaya mutu. Si vous avez deux fois tata kimbango, vous pas bien nango. Mais vous avez la chance, si ça m'a bien. Mais ce qui était comme le proverbe que ça gâté, et c'est moi que ça l'a poussé. Parce que tata Simon Kimbango ne va pas se laisser faire. Nane kaba kipana bango yete bo. Akolo bane pe abasa kam. Hein? Nane ba kipana bango yete pa akolo ba pe na tiki na abasa. Exode chapitre 20. Nzamba le bini. Il y a un autre chapitre 1 maman. Tant en gros, hein? Oh, Exode, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel et ton Dieu, verset 1er, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel est ton Dieu. Alors, je suis un Dieu jaloux. Qui punit, hein? Qui punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ok. C'est qui me haïssent. Ok. Bible, tika ko sote ko tika makambo ndengwana. Bika ba mambo yena. Ilo baka ba ndeko matadi. Bika ba mambo yena pa. Alobi. Tu ne te feras point d'image, ok? Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel est ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous savez, mon parenthèse kaka maman Tifan. Parmi ma kambosali que il y a sa force il y a église de réveil. To longola ka mebe qu'on a réveil. To prona qui la grâce. C'est la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est la grâce qui banze boibimi. Angolu. Tout est grâce, tout est grâce. OK. Et comme nous avons dit que c'est la grâce, qu'est-ce que nous avons fait? On a pris la loi, on a mis de côté. Ce qui est faux. Parce que le Christ qui est notre exemple par excellence, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Autrement dit, amplifier. Donc la loi d'Exode a sa valeur jusqu'aujourd'hui. Il faut être à ma église de réveil. Le fait que Batoubaïbi, que Totikala sous la loi, que nous sommes sous le temps de la grâce, voilà pourquoi les sœurs besoin de l'église, ma mèche, Tina, c'est le la sirène. Hôtel et là, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de différence entre une danseuse et la musique à Mokili, na sœur en Christ. Parce que c'est la grâce. Zambatarga libandate, ngolu.
Or, ce que tu as loi, l'homme ne portera pas l'habit de la femme et la femme ne portera pas non plus le vêtement d'homme. Car ceci est une abomination. Je suis l'Éternel Dieu, jaloux. Nzambaza, jaloux. Maman. Eh, bisokutu mibali. Nalingi maman Tiffany. Nazotia motema ke na nabala ye. Nanu kuto bali. Nanu na bali yete. Frère moko yoko beta tout. Sibonga na yaki na fandia wana mona maman Tiffany depuis azo na frère wana. Ele kakata. Oyoka awo motema bondo chauffe. Omoni réaction bo César tanga oye. Ah boniko. Ah kana biso mbote. Ozo benga bakara. Karana bazobe tozanini jalousie ndesali. Ngana ye falo katamba moko kuna occupé non ka ye tout ça. Nana kutu na bali yete. J'imagine ça. Frère moko lo bagana ah mais que so muté ça la kete. Comment ko bete mona batu non na bali yete ngabi frère. Bolingo zalaka na esprit te zaka dans l'âme. Oh mais oui, c'est ça la différence. L'esprit, ce n'est pas dans... L'amour, ce n'est pas dans le physique. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'esprit. C'est l'âme. Ma français, bah, l'on va bien. Oh, Tiffany a découvert son âme sœur. Azala Mobali, Azala Mwasi, Babenga Gaga, âme sœur. Parce que, quand deux âmes s'attachent, Yango Salaka Mama Tiffany, comme ça dépasse le physique, ça dépasse même l'esprit, et cueille dans l'âme son épaisseur. On commence à se dire toutes les vérités. Au monde, oui bien. Moi, tu sais que le mot mobile, n'a pas bêtise, ça la kala, comme il est. Avant, il y a une parce que ce sont des âmes qui sont attachées. Or, c'est dans l'âme que réside quoi? Le péché. Vous comprenez? Et le péché que vous avez caché dans votre âme, au initiango. Parce que maintenant vous êtes face à quoi? À votre âme sœur. Ok. Aujourd'hui, c'est gêné parce que ça le la yomoko. Ce qui fait jalousie sur quoi mataka. On veut pas voir quelqu'un d'autre rôder autour et bébé. Oui, on va monter, ma palpite. Bon, ce que le baga donné, ça na ligne na ngayo le shooter, na moni peut-être le gono comme ton sous. Appétit si là. Bala mingombe bataki ba céleri ozo ko mutsunga pena frère musoso me la soyi kuna bien acha damas to damet mutu ko to bala batela damas a qui pas monter parce que je compte à Tiffany à Boinga. C'est ça l'amour parce que c'est dans l'âme. Maintenant si l'homme, c'est ainsi que l'homme est Dieu. Parce que Nzamba zwa une partie de Nzambe na ye attirer dans l'homme. L'âme c'est une partie de Dieu dans l'homme. L'esprit c'est une partie de Dieu dans l'homme. L'homme exprime une partie à Nzamba Yokaka. Mon tout pas exprime. Ainsi maintenant, Nzamba il y a un Dieu jaloux. C'est que a manifesté jalousie quand aussi mais le connaît. C'est que le Nzamba manifeste la jalousie nango. Ne touchez pas mes voix. Comme on aime ça. Hein? Dans le psaume 105, on a dit l'Éternel avait même châtié des rois à cause d'eux. Banan, bapakola minanzambe, basimba kabangote. Oh, ya vrai. Soko simbiye, Bible le dit, o tchemu sapinali swanani. Est-ce que nzamba kotika yo? Ngane na sabe matifan, na ngakola kila mtu mabeti. Na linga pete na silika à l'extrême comme contre mutu. So na silika à l'extrême, makamabe yaka. Donc, les Camboza na modéré, tempéré et les cas. Parce qu'il y a siliki mingi, il y a bébé salini. Il faut faire un moto face à l'ando. Frère, on va critiquer le mouvement Camboza. Il faut faire la carte moto Camboza. Na volant, vous avez chauffer camion. Si na patrouille chez nous démarre, comme ça, tu as déjà moteur à marche, bientôt, boken. Mouta démarre, mouta à quitter ce moto. Bango va bien là, démarre de kende. Oh, mais démarre de kende. Herba mataba ni samutubo auta na likola soparatina c'est sia kufata. Mais hier il est venu chez moi à la maison to ganga ganga likamuna yebate. Azo ganga batu baya.
Mais moi, quand je suis bien côté, ce que je moi je ne connais pas. Alors, je vais bien dans la Syrie. Mais c'est frère, je vais toucher ce que je suis que l'Éternel, mon Dieu, te traite dans toute sa rigueur. J'ai trembloté de colère. L'obi frère a confié. La volant. La bonne le qu'on a le nabanga. Je peux plus. Na commencé au niveau on a dit. Si vous nous avons moto la galobi, ne touchez pas à ces guans à Kobeta. Ne touchez pas ses enfants à Kobeta. Ne touchez pas sa terre à Kobeta. C'est ça Dieu. Je suis l'Éternel qui est jaloux. Paix à l'objet, à punir iniquité de paix. Et ce qu'on a banane, na banane. Les pères ont mangé les raisins non mûrs, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacés, dit la Bible. Ce que nous avons dit, na makamba bungo, à bête tumbu de la première jusqu'à la troisième et à la quatrième génération pour ceux qui les haïssent. Mais verset 6 c'est le but. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Combien de générations? 1000. Ah, maman, ceux qui te suivent 1000 moins 4. 996. C'est ça, ouais? Il y a 4 générations. Mais il y a 996 générations. Allez, ceux qui n'ont pas 4, il y a totalisé 1000. C'est ce que dit la Bible. Maman Tiffany, bandeko ba mitumisate. Atika. Liputa ko defa basili c'est la mama binate na soki likawa. Koko na pa bisenga soko moni ba yibi mbonda. Kolela te. OK. Bisike kei. Et ko réfléchir pour ko beta. Ba ko ba ka kia ba ke na place. Oui. To banga te. Mabolongo za kaka na se. Merci beaucoup. Ndeko na biso wa se quoi? Aloba ke boy. Soki mutayibi yo Bible ko mitumisate. Ko yango moko ndeke côté. Merci beaucoup. Wana réponse na pesi na bino pour mona ba komeli nga penza na mbangu donc ezaki pena lettre oya ki na lombangu tika biso tokota na prophétie to pe message papa Simon Kimanga tikela ki biso. Merci beaucoup. Na banza mikoleleki tolobela ki likambo etali message ya papa Simon Kimbangu ya le 17 août 1922. Il y a une chose maman Tiffany. Comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ce que moi j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Papa, chaque fois que maman Tiffany bien aboyebi, tout ça est constant mon koboy. Si vous avez un message, ou bien vous avez ici, ou bien vous avez bien. Bah, jour où vous avez un salim. Avec des bandeli, mais vous avez aventuré à où tu vas bien. Mais c'est quoi encore ce qu'il dit? Mais là, papa, au fond, j'étais avec un frère qui est venu de la Belgique. Depuis sa naissance, jusqu'à l'élo où il est dans la soixantaine, il est catholique. Je suis visitation à Tata Simon Kimbangu. A mimoni nankamba a décrire nankamba o yena na komate. A décrire nga maya sima o yena na komate. Ay bina papa tangu na komi nankamba papa mbenza tindinga na kile ko sukola na maya sima. Tangu toke na ba surveillant mais to komi na maya ngozane bescalier. Ozo kitapena bescalier ozo kitanga bi oui ezala ka bongo. Papa tiko papa oui ezala ka ndengwana. Et puis, papa, il y a des travailleurs. Il y a des choses qui faut que je 3 fois. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Papa, oui. Donc, il y a des choses qui sont très importantes. Et c'est ce baptême de Kata Maïwan. Netango Bimaki, avec mon amakambo concernant qui est. Pourquoi ça peut exister?
Mais à partir de la vision, ah, pasteur Joseph Azolo Bamakambasolo. À la suite décision. Abinga na komika kakimbangiste. Autaki na paroisse à Liège, Bayambaki Bango il y a quelques jours passés ici. En tout cas, c'était bien, moi, témoigné papa, Bayambi soit bien, Nasuka Kilte Kuna vraiment tolé hamburger à Kitoko. Ah non, accueil moko impossible. Abi, non, je me suis retrouvé dans ma maison. Aza Awa, Azoke Nkanda. Maman Tiffany. Ndeko na lobi nga pasteur. Na poto to zalaka ko la pongi. Te bagate réalité. Mais depuis kaka obanda makambo to lamuki to comprendre. Habite comment au kotika na métro talika ka boye. Oh, mbang nene bien. Est-ce qu'on a qui boye 19? Abi ah, non na 25. Est-ce que ah, mais na éviter. Abi mbalamu to bano lokango. To zana kata métro. Mindele ba komo mona biso lokola maboma. Maman tu fais na combien de 4e épisode? Oh 90. Non, 61. 90 et quelques déjà. C'est lui qui me disait ça. Pour dire, on est suivi. Le message vient de Dieu. C'est le temps, maman Tiffany. Le prophète Daniel. Donc moi aussi j'ai un devoir. C'est un devoir sacré. C'est un devoir grand. Daniel a une vision. Mais la Bible dit Daniel prit le livre du prophète Jérémie. Avant de temps. Nakambo Jérémie a sakolaka avant bangoba kenebo wumbu na Babylone. A tombé dans le passage, il y a le dans la Bible, Jérémie chapitre 25. Mais beaucoup que Nzamba sakola qui par la bouche du prophète Jérémie en disant Loko la bino boboyi ko publier la paix, ko rendre jubilé, rendre libre vos frères hébreux qui sont esclaves, pour maintenir bango, ngai nzambe na siliki. Omoni Dieu jaloux. A siliki contre les botanaye moko. Je ferai venir sur vous mon serviteur, mon oint, Nabucodonosor. Mais qui était Nabucodonosor? Franc-maçon. Mais d'abord, bien dit, oint de l'Éternel. Pourquoi oint? Parce qu'il est investi d'une mission, celle de terrasser la nation d'Israël. Maintenant, Zamba commis pour Nabucodonosor contre les enfants d'Israël. Une fois, je l'ai dit, Naté Yaga dans une conférence, qui est un oint de Dieu. Dans le bas que Satan passe à la guerre, mon oint de Dieu. Ah, église Ningan. Satan! Mais quand j'ai donné des explications, chaos. Un grand rosicritien, ah, ouais, c'est son oint. Faut tout ça y est. Toute personne qui reçoit une mission de la part de Dieu devient un oint de l'Éternel. Mon pakolami. Maman, mon pakolami, c'est ma Bible. Ah! B, tu vois pas le oint de Dieu. Oh, parfois, nous avons comme ça, oint de Dieu. Mais oint de l'Éternel. Ainsi, la Bible dit que ta propre bouche ne te loue pas, mais que la bouche d'un autre. Vaut mieux constater que Tiffany est dans un moussali en Zambie à Solo. Le bitan on a eu moto. N'a pas même que c'est dévoilé. Là, je l'ai dit devant les caméras. Tant que j'ai dans sa moto, le conducteur et le monsieur qui étaient déjà, a dit, oh, s'il vous plaît, vous êtes prêtre? Non, non, je ne suis pas prêtre. Oh, non, dites-nous la vérité. Vous êtes sangoté. Nous, nous sommes sangoté, nous avons le beaucoup. Oh, ah bon, vous êtes marié. Mais vous devez quand même être professeur d'université ou assistant ou... On a dit, oh, on est un agent comme Matamoto, il va questionner même les bouées. Ah, biso ba bisa biso lomo ngangu wanu ka Isaac. C'est ba opeso mayele putamana oyayo. Na ko pe ko se dévoiler ka ti papa to ba zoto nga na bi ba ngotena bien na sa professeur assistant. Vous appelez professeur pesa cours. Ba goût dans ba goût différent. Na sa assistant tata Simon Kimbango.
nazosala mosala na ye comme ça même nazotala na bien naza professeur kasi nazonga na angle wana nabika naza professeur assistant. Ah bon, c'est de quelle université? Nakata na koseka na répondre bango te. Moko se ah, mais pourtant vous avez vraiment l'air d'un prêtre. En tout cas vous voir c'est comme un prêtre. On est dépassé que vous êtes quand même marié. Vous n'êtes pas prêtre monsieur Ngabi. Oh mais vous venez dans la bague. Après les cheveux, oh, bien bon, l'année que kuna décision zomi, basangono so babala, ba longwa, ba tika ba sultan, ba que nous kotala makamba ba maman na ban. Peut-être c'est le cas pour vous. Allez, tu quand on se quitte comme Europe, na kiti. Tant nous qui t'avons bon monsieur l'abbé, au revoir, au revoir, merci. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans mon monsieur l'abbé? Parce qu'il a donc embryement. À mon apparence, on faisait la motomobo, en salle la ganzambi. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par quoi? Par son habit. Parce que c'est déjà mon qui est là-bas, mon livre. Ce qui est on est dans la Tikazaka, il y a et maman Tiffany. Ce Dieu jaloux n'a pas épargné son propre peuple. A livré Bangona Maboko à Nabucodonosor. Bakebo Umbo. Babeta pendant 69 ans. Bakote na 70e année. C'est que Daniel. Un simple monsieur était dans le empire Daniel. C'était pas un simple monsieur. C'était la troisième personnalité du royaume. En quelque sorte, Daniel était le premier ministre babylonien. Parce que dans le système, il y a rien à Bango Kalezalaka. Quand le roi est en place, moi, na fois à la déjà, parce que ça l'a préparé, du moment où le roi a la société, moi, na suis relève. Donc, Belkacar a zalaki comme le vice-roi. Et Daniel, le premier ministre. Et non seulement qu'il était premier ministre, mais Daniel était également le chef numéro 1 de tous les magiciens du royaume. Ah, bah pasteur. Bah pasteur. Bah salut Souni. Ah, bah pasteur. Et ça laisse son professeur. Maman Tiffany. La Bible ne nous dit pas que Daniel s'était corrompu, qu'il a servi le Dieu de Babylone. Comment nommer Mokonza ba magicien. Mais ba magicien ba moko ba lobi Dieu a un degré moko biso to kokana nangote. Bacheli koloma. Abi roi lotindo to na ye. Aide mo lisute. Mais il y a l'autre qui a même une autre après une explication. Dieu a ça ko nzambe. Mbala moko Nabucodonosor lobi ko banda lelo yo komi Mokonza ba magicien tout ya royaume mobimba. Maman royaume on est à 127 provinces. 127 provinces. Et bandi na Inde et yeti na Congo. On parlait de l'Éthiopie. Vous imaginez ça? Royaume on est à Babylone tolobaka et bandaka na Inde et yeko suka na Congo. L'ancien empire. C'est qu'on empire où on a Daniel va placer numéro 1 va magicien tout. Parce que l'eau va découvrir pas naïe et l'équipe va magicien. Le lo va pasteur va quelque lula na bango va magicien. Pasteur a quelque chose biloko kabal. Pasteur a quelque chose biloko ba bouddhiste. A quelque chose biloko yo ezalaki ya tata na biso e dingwe atiki ne pe yango. Bandi bikuna. Maman c'est étonnant. Pasteur a jeté une église, a un micro, a 5 ballons. Amenez-moi les ballons. Ça a été ballon pour vous dire que tu as fait. Aïe, Moutachopani. He is anointed. He is anointed. The very powerful man of God is one. C'est vraiment un homme puissant, un homme loin de Dieu. Il a vraiment l'onction. Et Biloko est dingue. Biloko est tango zereke ya idi. Les lois à papa Rabiso Paul est dingue. Et comment pas? Oui, papa Paul. Paul, on a papa, c'est moi qui m'a bien appelé ça comme moi. Il s'appelle Paul maintenant. Paul est digne. Paul est digne. Vous imaginez? Si vous pasteur va envier, Biloko Oyo, Satrape, Chaldéen, tous ces gens-là, envier chez Daniel. Et parce que Daniel va tuer Mokunzi, il y a tout. Donc, si vous avez une réunion comme Nicolo, vous avez la réunion, comment vous voutez ma jeune fille? Vous avez séduire mes balles. Rapport na bango fait comme il a d'abord Daniel. Avant décision na bango, ça la promulgué dans Makambo Bagosal. C'est Daniel qui disait ça passe, ça ne passe pas. Et Nzambe,
okotomba la biso mosala nzambe moko te na Congo okoko telema devant les francs-maçons les rouges chrétiens tous ces gens albina bango trop c'est trop maintenant allez arrêtez. Ça fait mal hein. Confusion au milieu des hommes de Dieu. Okokeleba ah laisse azaka ya biso. Ebinde komoko betelenga lisolo. Abi jour moko bavande pas ya un musicien na boko tanga kombo pour ne pas léser. Un musicien profane. Bavande ba solo. Ah pasteur moko azolega na mo Bible na le pega. A que noter ya de maison maison. Akomona ayoba kimiteke eza epa ya yanke wana. Pasteur a toqué pour ah bah yoba fungoli. Oui. Oh non papa na koti na yepo to kaboro lo banzambe tout ça. Ah écoute. Erga pasteur à koti musicien baramoko palpite. Oh. Nana koti mutoko. Ote ayega po ate lo banzambe. Nana zona moi là, laissez-moi là rabi bakeli. Nana zakanga bouddhiste makambo ngate. Abima bisela biloko. Pasteur Abima. Bakabele mbongo transport akende naye. Mais ça le veut bien. Aya côté ngana zata ko mbongo biloko nanga. Voilà les hommes dont on a besoin. Mazota mola balabala moi Bible na sali peka. Certainement azana une église à mon été. Certainement. Même si c'est à boya ya visa, aibisi batu bazaki na ina kaza lopaka bi, na zana nga bouddhiste. Jona ningo bokocho Joa mutaba moto. Anga bibi sanga biloko. Ebe ko siko sala ngo padi, poza ngo makasi. La na Joa. Nga bibi sila. Sata ko sanga bango. Ko sanga bango makasi. Oh biloko moto. Eza moto te, eza biloko. Bango bazana biloko malili, ya moto ndeza kana kawo. Amen. Omoni? Siko tata kimbango. Aloba makambo. Le tozolo. Oh, tozolo balelo maman Tiffany. Tozongi na temps ya Daniel. Daniel tango tangi chapitre wana ya Jérémie 25 à comprendre abi. Mais bon mon abiso temps ekoki. Et bon côté c'est ekoki vraiment tozolo la kapongi. Ah non. Koto yo bande ko nga babeta ba musique babeta ma concert. Oh non. Pour ceux qui n'ont pas bango nyonso. Je te compte ma bonne débit. Ah, Banso Balobani, Daniel. Yo ebi déjà que yo pas na yo kutu. Oto na kata soko koliani ni po de gens aka programme ba ya kotika. Yo nenga kana ba société no sociale ka aw. Déjà ba zaka para ba biloko na bango ba ya kotika pa na yo. Siko ko ta biso na chaîne, biso ko to lo kali pa ko luka. Oh. Daniel a comprendre que so na passé communiquer on a peuple na nga, mutako yo kelanga azati. Nakota kama bonde lingamo. Nesika sala 21 jours déjà. Ndeko moko tunanga pasteur. Obi na tangi Bible. Eloko moko lekelinga. Daniel penda beta 21 jours de jeûne. Mais na moni réponse au PCT po Gabriel tango ya o ba bloqué pa ya roi de Perse. Après Michael a yé ko bundela yé et puis bon mais de ce qui ka bongo je comprends rien. Réponse est Zakini. La réponse c'était quoi? Quand Daniel a prié, a sengi pa ya nzambe, a sengi d'abord bolimbi si pona masumu na ye, na masumu ya peuple mobimba, na ba koko na bango, na ba tata na bango, ndenge message le loto zui, ndeko moka lali aloti ndoto papa mbenza lobi na ye, tata nzamba ninga sala likam. Boye ba kelingombo ezali ya nani ya lobi ezali ngomba ya nkolo Yesu, na nto mwana ye tata simoki mbango. Na ye ko yebisa yo. Loba na bandimi batubela même sumu basala na kala batubela ponzamba nga sala likama aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana